Kofi Olomide, il y a des interviews, si je ne me trompe pas, passées au Minimizara trophée, surtout Minga Frima. Au Barak et Sozan pour ça trophée, au cours de collaborer à Ozan facilement. Si le nom Nazobo Yakara Nazomo Nangagiza, crédibilité. Parce qu'il analyse la contradictoire. C'est-à-dire, il y a lobby. On s'est dit que tout le monde peut dire ah ouais, ouais, quoi ça va bon. Analyse à solo débat, solo qui est un piano, qui est au JP camp diverse. Grâce à Kofi Olomide, nous avons clair na parole nangai. Grâce à Kofi Olomide, les gens ont monument fleuri. Na yoga ka mon fleuri na sango. Limbi sangai. C'était une limbi sauté. La remarque que journaliste au hôtel à Solara na batel, ba ministère tel. Alors baga ma orchestre tel. Mais yo mais bossana vraiment je sais pas quel piano. Peut-être que ba ipiki olinga boye nga boité. Olinga te ezate to samba. La zone bloga bas. Yo ne soko bongisi. Soko continue à continuer. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake et yena idéologie ya sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. La bonne bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate ndenge noko séquestrer mutu otika afungola okanga porte toke non c'est bien nous a réponse te quelle référence aujourd'hui il faut pas pour la muninga la ibite quelle piana na la mission mo munena mboko aya penye pa na ngaloba on va partir non na soka bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. La botte m'appelle le 13. Botte m'appelle le 13. Donc le 13. La botte appelle moi la mort le 13. C'est le dastiment historique. Bon, si vous le 13, ngai bakangai atako tout le kamba ko bango. C'est le dastiment historique.
décision nini bozozwa ndenge bakombata bazomenancer musique na ngai désormais boyokanga bien na kotoka lisusu te mpona bakombata. Fête ya bonne année oyo ekoleka kitoko awa chez Djonga 2 ba organiser mo bange na événement na cadre ya ko fêter nouvel an to bonne année samedi le 1er janvier 2022 ekoyinda mabe awa na mo bange na événement fara tuna ngai nini bokozwa fara ya solo wenge pusana to vanda na quartier latin fara awa nani aleki nani abetaka makasi nani abinisaka bato Dalatina bazali kobengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 ngandantaba oza kolia oza kobina oza kosepela na miziki ya kitoko pe événement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa bato bonne année. Parce que quartier latin, ils ont gardé quand même structure, mais ils vont danser, là, les musiciens, là, vous voyez. Pour que l'innocence nayo est à la avérée. On les a, première question. Dans un cas naturel, dans un cas normal, dans un comportement spécial, dans un homme droit. Parce que dans un option, on a expliqué aussi que même séquestration a démontré que nous avons peut-être on est dans séquestration. Aussi dans la séquestration, on est séquestré Moutou au Tika Fungola, au Kanga Porte Tokyo. C'est bien nous avons réponse. Donc, la Tika au Kanga Porte Tokyo, bon, donc il y a une formule nini quoi. Mais si il faut bailler bas, faut battre bailler big, bah ok c'est mieux surtout. Yo ok c'est moi c'est mieux c'est mieux pardon. Ok c'est moi c'est qu'il y a la photo déjà n'est pas qu'un père. Ngawa memanga tenga mona kenda. Pena tuni sur oh la musique. Ba na Léon lobis. Nga lobby oui. Na lobby oui. Au sauf qu'il y a un cadre d'orchestre, l'orchestre fonctionnel. Nous avons un poteau à France. À quel endroit? Belgique. Il y a le gars qui est dans le nez. Pour voyager dans l'Europe, au niveau de ça fait il y a conférence aujourd'hui. Il va pas pour la mouninga la éviter. Voilà, là avancé. Là avancé. Tout ça vraiment l'entendez. La question est belle. Oh, Azapi Tobolanda. Voilà, on se connaît très bien. Deuxième question, on a si on a parlé, oui. Donc c'est comme on a poto. Tous en placement tout tiaka, ba mission na biso. Papa Mike. Mangi. Mike. Ah, pardon. Ça dit, orchestre c'est moutou égologer et logera batunaye. Mais il y a ma fille. Na bande de balosuka ka mabe to pesa ka temps voilà la souhaité et balosuka parce que apparemment pour na bango mais bon mais ngana ko tuna lo boyamba ba nani susu ndene les gars peut-être nga la yebité bon lelo batu ba comment ba on a préparé pour ba le banule sur ba contre vérité mais que je sache que non bazo vanda orchestre boyo ba yaki bazo vanda mais de fabriquer ça tout le bananga lelo que deux mots batika du bazar sur une place de la tête na bossa ni kombo na charge ya orchestre la charge parce que bon ndako mingi na poto ko la place tika la ibelete ay je côté na ba yebi donc so ina mais comment kaka que bon c'est ça le problème il est là et puis ba fi wana ndenge ba lo bana na tribunal na oyo ka bango vraiment ça dit pour na bango fallait un règlement moko ezala té ça dit au lingo bimane la boîte que na boîte ata na Belgique ou luti France OK
soki nous sommes d'accord nango ça va mais ngana bana olinga ezala bon te wana soki séquestration. Très bien. Ozo entrevoir nini par rapport à ba fausse accusation. Dans le lobby que papa dès dans je suis un homme libre. Un homme libre, un responsable libre. Na robeta kutu na Paris, moi bor moka moi vangu moka na poso na sisi po ba concert comme te retenir so ezakite na ba je crois janvier wana okenda. Na robeta ma bor moko sali ma na sanga moi genre moi. C'est John Mandezo Renini. Na uluka placement na robeta c'est-à-dire en dimension nga ni robeta te mais na beta izaki na beti bon na kwa kana ta no ndeni de uzana ba ndeko na biso au fait bébé aux avocat bien que toi qui juge ndenga sali déclaration est-ce que aux intentions il y a porter plainte contre bandeko ba kosela ki o makambo bon pour que tombo na yo ezala bon solo lelo na ba avocat nanga ba ebi na émission yo ba non il y a des points où on a le bango tena la émission yo donc tout le bango on a li responsable bo ebinga on a ngama troté mais nous en face nanga donc dans le baga biloba lobati donc il y a des choses dans le baga te pendant ces personnes vous avez la raison pour ces personnes donc on a lobby que dans un avocat auto solo la ka auto za ba conseil nanga donc je suis pas là pour dire que puis maga tout nanga et telle musique en rien so il a intention boiser na ibité rapport na la musique yo et pas il y a superstar et pas il y a donc super donc la star des stars donc c'est à dire banda musique à Congo bima na la musique moi mné na mboko aya pené pas nanga loba on yo ka partir non na soka la soka on a fait ça de père de mère bon ça va bref abinangai oui presque est-ce que oui que ti musique à Congo banda yana musique mon côté o ya cocaïne na yo ya kokana na yo ngara bien bon oui comme ils ont décision ngana nga contre nga yé pour nga je dis bien nga contre nga yé c'est moi il a été au sola il y a le binanga que on a eu c'est le plus grand musicien congolais de tous les temps c'est Koffi Olomide voilà ah tu as le gars le balikamanga iko un grand frère Mbaye azozi la partie abinanga bongo ngabi usasira bi oui prince a salinga ba démonstration bakama zalo bangai bakiango déjà mais asukaki na wa asukaki wana nga siko na auto baksake kanga ka quadra e ba vie kulambo bakenda bidol na ngata bule mais kanga mutunduliste oyo na komisu na bonia on musique ezaka te oyo imba ko beta guitare obo ka batute e mo be mamo ba bunya wana dans la bunya ko na ni ba beni wana kanga kaka non je suis trop fier de moi et c'est certain que même ni konzamboka autour de konzimo pena réseau na galelo habité makambo tout ça bien et comme au boy na boy bien que makambo bien pe ezali amazo sala parce qu'il est en action. Voilà, pour la cité. La cité. Okay. Je suis sûr que. Oh non, c'est ça l'idée. Nazala Webele. Nazala la question tellement belle. Voilà. Bref. Même pour Nawana, même pour moi qui bénis dans Nawana, la pessimiste on a raison. La pessimiste on a raison à 100%. Wow. Bonsoir, le code de Koraman. Sorry. Oula. Il y a Aïdor Vokola. Yeah, merci beaucoup. J'ai juste Ali donne avec Y ou Y. Les ana Y, mais il y a même les Ali, même que bien Ali, mais nani maman que ça va bien. Merci beaucoup. J'ai au moins 3 questions. Non, pour tout rapidement. D'accord. La première question dans Zanango, Ezali par rapport à Best légendaire pardon, aux autozoa qui rapporté trophée na Afrima, na Landa na Wasta Record, il y a Diamond par le bas, you are a true legend. Et tout le monde a eu trophée à légende dans Afrima au Lelo Afrikeza. True legend. C'est donc vraie légende en fait, vraie légende. Au Diamond on dit on a WhatsApp Record, Natala Yango, il a true legend. Si autant qu'il y a trophée à Afrima, au Moukile, Salipé ma tata Léona Benton. Tu comprends moi on a 4 millions à la mission. Yeah, la plus belle chanson de l'année. Yeah.
félicitations à Chief et à Nabatou. Si quand on a un trophée à Frima, et le bon featuring de l'année, Mokolombongo. Na Chief. Sorry. Ok. Donc ils ont salué petit fabuleux. Donc quand vous avez trophée aux acquis au Moroté au rapportage trophée au ça qui honneur il y a biso congolais parce qu'à tout à chaque fois vous venez de rapporter le trophée on les aura toujours honneur il y a biso congolais comme on a un artiste musicien congolais à qui qu'on valoriser bien zone na trophée. Et tant qu'on m'a sur place il y avait aussi ton enfant ou musicalement dans le bar toujours fallait pour pas rapporter des trophées il y a best collaboration il y a best artiste sur la boursalité et bah des belles qui na cours na baba qui Kofi Olomide il y a des interviews si je ne me trompe pas passé au Minimizara un trophée surtout en Frima au bar qui sont pour ça trophée au cours de collaborer à aux gens facilement et les gens étaient si pris de voir que Kofi a quelque chose trophée en tant que légende et puis à l'Obéliango et les remèdes s'est passé autour de ça de dire que pourquoi auparavant au boya qui et puis il y a des tours au peut en considération ça c'est ma première question à répondre non tu les lots nazo boya kaka pourquoi akuna nangati ti lelo nazoboya kaka nazomona kaka eza crédibilité un jour bapesanga raison ombayakanga badate akokanga un jour aloba non le père ozali na raison nga nayaki compétiteur te nga trophée na nga ezali te oyo bakope ezalaka nango na biloko wana lelo yango ezalaki ke basengi nga na ndima award na bango ya légende soki oyokaka motu azoloba ministre azolobaka we call Mr. Kofi Olomide to accept this award video ezali boyoka andima kozwa award ngai yali basengi nga nazwa nga na mpona coopérer faut la compétition c'est-à-dire moi bapeti mo babimi kuna Davido aki biso na bacombien de nini azoganye te or nga nde nalia na Nigeria so bi Nigeria nabika Davido vous comprenez mais la petite mot bima Buna boy Buna boy yekutu ça va coûter mais ba petit mot ba musu ba kuna ba komo monga pene ba yango avant donc mabe donc on se sentir que ils ont na tuni bina bombe why David doesn't win why not David why not David et puis après on a bon solo là na président ya mutua ya magambwana OK non nga award oyo na kosenga bayembanga na mboka na nga kuna na remettre yango tututu moi voilà abino so komi kuna na tosola soki moyen lokotisa ma dossier na epe na solo la nani c'est-à-dire on sentir que moi ndenge biso tosa bakora bongo te za moke mais maintenant nga na tikala koloba te un tel asala mafia non nazotalaka ndenge ebi ndenge eloko ezalaki eza lokola baanalyse osenti mpena ke même équipe mpo bacritiquer équipe adverse quoi c'est-à-dire eza tout na valeur moko te parce que analyse ezalaka contradictoire c'est-à-dire oyo alobi osenti ke bato moko mpena donc bisolo tolia kwanga ezalaka bongo te analyse ya solo débat solo ken piana yaka mpena ke ozwi mpe camp adverse et ou alors bozwi bato moko édulcoré c'est-à-dire bato bana couleur te c'est-à-dire obengi nete maïka bato ka babie suzi évidence bango bazosala analyse mais so kaka même groupe kaka bango na kaka balobaka bameme makambo et puis na nini na bango il y a toujours des gens oyo base penyaka eza bien te mais maintenant s'il vous plaît mais maintenant on continue à bongo il n'y a pas de problème donc na ina loba que ngai nakendaki te kowelela tofuna kozala compétition na compétition te ngai elaki avoir donné bapesango na Salif Keita Alpha Blondy na Youssou na tipo na Maleke ça c'est Afrique du Sud wana ngai eza honneur moko nakota na mwa panthéon wana moi groupement lo wana ya officiellement penza quoi donc officiellement eza te que donc basakolinga penza na ye na zui voilà. Merci beaucoup. Je pense que dans le moment on a minité pour les trois questions rapidement. Et deuxième question dans les alliés, dans le 13, on a raisonné ma 13e apôtre. Donc on a ma gamme pour être prophète roi. La botte m'appelle les 13. Botte m'appelle les 13. Donc les 13. La botte m'appelle moi la mort les 13. C'est quel dastement historique. Bon si go les 13, ngai bakangai atako tout le kamba bango. C'est quel dastement historique. Question dans les alliés
attitude ya grand prêtre mère on a bien appelé Tandoïa mère maman Lia attitude ya grand prêtre mère pendant moment où uta ko le kanango ya ba accusation à viol parce que na limite famille mo to mo rolinga azana mo bali mo boye o ba benga kay violer ba benga ba kombo nyoso wana pendant ce temps attitude ya maman ezaki comment et puis la famille non sorry bon a besoin de bouquet. OK, merci. Comme la guitare. OK. Mon Olia la tinyo na moi retard, azaki na moi colère mais et comment il a tout ce qu'on va voir. OK, merci. Na surtout OK, troisième question ali perspective nini aux anango pour la musique congolaise dans 3 ans par rapport à la réalité oyo ba donc on a biso ba diaspora. Bon, ngai lelo naza dernière question, nous avons réponse comme ça on appelle ça micro s'il vous plaît. Nous compagnie na naudi Nigeria. Naudi Rwanda. OK. Na kutai na bateau basa musique. Nous avons vraiment inquiet pour la rumba. Heureusement que ba quotidien on est en patrimoine comme le lo mo ya musée. Si on a ça comme inquiété ba te bele ba bima ba roi de rumba ba nini de rumba. Ndenge musique ezobeta mela c'est-à-dire aujourd'hui peut-être que ba petit musu peut-être au lobine peut-être combo tel akati le lobine mo ba petit ba mbati ba ya serré ne peut-être ba sa ko balongola ngo ba UPA ba nini ba UPA je te dis mokili ezokenda ndenge ezokenda soki moto ndimi na oke otikala au bord de la route. Mais je te dis, na vanda qui na salwa na zoka banzembo zo beta ba petio na bazoya, ba tout soka ba le confiolomide et tout ça. Mais je te dis que rumba na biso, déjà nga na beta ka chacho, ba beta na rumba te bo bite. Na bita chacho. Bon, les arumbe les qui biso mais to ama kala musika mi te chacho dans ma simana ba ba le na biso. C'est musika mi te. Yeah. Ndenge musique okenda lelo. Na ibite so rumba bon heureusement to komi ba 100 millions to ba 100 millions non na Congo na Brazza so na sensi na Brazza et puis ba to kala et ça m'a compliqué bon album langa yo bima année prochaine ba rumba ali banzimbo boyebi likofi bon kana ngana mona raison moi un peu particulier Didi ale ba na Didi so le ba papa pour faire Yuari n'a pas besoin d'un nouvel album il suffit que tu nous chantes des aspirines ba diva ba futa dialogue etc. Elle m'a dit ça. Yeah. Elle a peut-être raison. Seulement, la représentation qui est la Champs-Élysées, sur la Kitina Karnanga, n'est pas na Bayaka na Ilekilanga. Bon, la évité sur la Rolls, ça m'a réclamé peut-être le sabot, mais la évité, mais ils ont toujours fait. Donc, tout ce qui est pour la rumba, dans le but que rumba est ici, c'est comme un risque. C'est-à-dire qu'ils ont menacé. Voilà le mot que je puisse dire. Ils ont menacé. C'est-à-dire, tendance mo yezo tindi kango libanda makambo eza pena ko tindi kango libanda makambo mo ba conseil zo tutiaka ba bandero là banini là il faut peut-être revisiter makambo il faut pas ba tout sous ba ça logo là arriver ba inos ba petit ba faiblesse ba na boss na ba tebele bele na auto ça là fitting en souka na ça il y a 2-3 jours na Abdallah J6 souka na masolo quoi. Okay. Donc et puis parce que je peux monanga la commission on a ndenge moko boy la balusa ça dit donc voilà donc il faut le gars déjà rumba comme il protégé mais si vous venir merci beaucoup encore une fois congratulations Nanzemo Yayona Ati Wasava Chief une très belle Chief merci beaucoup nice, thank you so much. Bonsoir Kofi Olomide. Sécurité Team puis la voix du peuple. Oui. Voilà, question à Libosu Ezali, Ngala Yeba, en tant que légende, artiste à Mounene Ambora Nabiso, décision ni Bozo soit ndenge ba combattre bazo menacer musique na. Désormais boyo bien. Na utokali sous-souté pour les combattants. Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais ezali na ba cuisine
spécialisé na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Nga ona wana na mibenda inanga déjà ça dit concert à vie nanga et betate. Donc na ibite so na obundela susu nini. Tango ba régler wakamuna bato ba za besoin obunda nga bena fofile na beti. Vous comprenez? Oui. Notre mamie qui est ballon na beta maboro mamuke o normalement il faut déranger bangote. Normalement. Bon na compter na moi ba na ya kati na mvina moi ba. Donc na wo kaka na beta kaka wakala mingi tena beta na okere ma lo mamuke ka le ondiri ma rep mo munene. Abeta na ngapo na tala po batu ba le mabe. Nga pena de la paix mabe. Donc désormais ngai ba mandiko lapso vraiment basande balingi ngana moni le seul concert na mokili o muto ya lala na mabele atal bumulaye ya quadra coraman double king le maître de double de mer, the king and the owner of double the wheelings pona nika ngai a éviter pour les autres vaccins a éviter ndako na outro a ko la boy donc bamamwana baoke bakombata ke tovanda to ngai nazali te salinga na bonozilaka libanda basali soki esimbi na profite nango di mpo nga ntango na banosala ondiri bayeba te naosala ngamna kita liboso kuta na bakombata bapeti na nga ramses que je salue bango tuna kuta na bango so to balonde ngai Koffi Olomide mais atao ndeko ndenge nini tamba tuna ndenge kaka papa Ken atuninga ta moko teti lelo oya. Donc maintenant ceux qui vont régler parce que la délégation les na ba réunion ngala ozaka na zotala na bémission na bino ceux qui sili quoi tout comme beta ngapena na betika na cadre. Voilà, mais deuxième question na ngezali tu vu que Koffi Olomide azaki na ba problème très sérieux mais ces derniers temps la tournée nous doit sentir toujours ba vidéo na ozaki toujours nécessairement attitude ya muto azozela oui na problème très sérieux oui na niveau à Europe problème pour moto yebi aba danser au comme le gouvernement parle kimi Keri te chim Keri tango yebi ko salite et que ozana nzambe na yo azali nzambe créateur na ali na maintenant le Dieu est bon bon na bon Dieu est bon balobi na ngaki dans 8 ans mais Dieu est bon kaka alaksinga ke regard na ekitara regard na ekitara ngati ata on tala petit na ni la bolo seki diga yo na le vidéo je peux pas seki le yé pena donc ça dit regardez zaga sur ngai pour ceux zaga été na Congo obi na koma bena bulu na longa moko na changer ba nini ma bele na bula nok na lelo ko pena bulu na moma moko boy na sala ba perte moko saganate batuna na wolo bata beni wana mona na bango te niveau ba ozega na betre bango ta mo bor moko mona sala suka na rêve balinganga na niveau moko na ibité et depuis 40 ans j'espère que na ba star ne belé
baolinga bango ta 25 ans baolinga bango kaka sadi so babeti bato batondi kaka babeti bato batondi na babeta na Togo sadi bomona baimage bato batonda ngai mais ngai ya teke nouvellement quoi donc depuis Mubaya depuis avant Yobotama tous ces années-ci donc depuis ces années-là toutes ces années-ci voilà tout à l'heure Aïssa Olata bleu blanc yo ibaga été Rwanda on a ibaga Rwanda déjà on a déjà donc j'ai pas compris oui même Capache et la gracieuse grâce bonsoir mon père Mokonzi journaliste yo za journaliste ngai na telemawa merci nakangi mwinda ngai naza artiste et comédien pasteur Lité Akanda collègue pe ya baken na niveau ya analyse ya actualité ce qui actualité yé analyse wana botia kombotaka ba commentaire to la ngande mo pa wa lobby pe boza obligé te merci mon pao d'abord na sepeli na kei na yo ndengo yambi ngai grâce ya Kofi Olomide nazaka clair na parole na ngai grâce ya Kofi Olomide lelo na moni mo fleuri na yoka ka mo fleuri na sango limbisa ngai te ngeno limbiso te poser nga question pardon grâce ya Kofi papa poser nga question s'il vous plaît vraiment merci on le bon temps en aparté après OK s'il vous plaît c'est-à-dire tango Kofi Olomide akoela ki ba problème ngai pe nazalaki na prison balobi muto na mema tango mama kufaki te tango ba problème outi ko komela ona poto baboyi concert beta mais problème na solo na soki mama na kufi papa kufi oyaki pete oninga oyeba mo fleurir wana bon nayebaki muta ko mema ngai te soki nazalaki na muta na memelelo lelo muta meminga Aisha okoko Aisha mama Cynthia Kapashi na ile santa bule atayo mo kinza ye muta meminga mama ite matanga mama na mona yo mo zalaki na lela pe na bémission pour na yango merci nazo kende ngai naza journaliste te naza pena na question te même école o na moni Kofi nyonso o ya vivre po na nga na benyango za école na sepeli na ngai na yekola kozala Kofi na vie na ngai po soki ba problème yé na koyeba ndenge nini ya ko se maîtriser parce que ngai banana zala bébé na kuta Kofi na koli na moni Kofi na o na yeli su ko vivre na ba problème o ya kuta na ngona vie lelo papa nga na ko pesa ba félicitations merci na uti musika na niveau ya Kingasa nya suka sika yo mataka pepo po yo kende na mikili ya poto na ye awa pona pesa yo ba félicitations oza mobali zala toujours makasi félicitations pona musique na yo to banda ko yoka yango kala nga na za amoureux ya likaku et puis na ko bakisa boyi makambo yo kutani nango merci beaucoup makambo kutani nango nga na kanisaki tozomona ba musicien belelo bazwema na présent nyonso kutani nango so yemba ngo déjà na le passé o bane ko préparer déjà futur na yo c'est-à-dire oyemba makambo kala papa bolimbisa ngai vraiment moi dose dimi na menga mabeti nyonso oyo yemba kala voilà volume yango na monyango lelo c'est-à-dire on dirait oyebaki nyonso oyo kokomelo na vie lelo na baki selio oza prophète ya vie na yo oh là merci vraiment oza prophète ya vie na yo nzamba memo lisu musika okende liboso malgré temps ezate na ngaki na yemba pe mwa nzembo likaku likolo ya nzete ona lulela Kofi vi mobimba likaku likolo ya nzete bakosalelaka ye mosaka te soki nano zuye te mon père félicitations merci beaucoup omoni parti oyo au parti à soleil na suka ne ngasi kuna kuzima ndango la koti merci
Et comme bonsoir Kofi Olomide. Bonsoir Martin Engi, Elengia Congo TV. Non, la mignonne Glody de Souka. Ah, Glody, Siliki à l'euro Tengi Combo Light. On a autant merci Kofi Olomide. Dengue au PCB temps pour tout nos mamis. Question on a liboso ezali. Kofi Olomide, bandekono, parti symbicien, peut avoir un problème. Mais oyayo, Kofi Olomide, ba problème il est trop, il est mingi na kombo na yo. Ezapo bako c'est la Roma Makambu, ozara innocent, ou bien ezapo yo moko mutolinga ngo. Bon, pour répondre à la première partie, le problème est surtout la coûte à l'ango, ils ont un démouti. Donc, ils ont été au synthétiser en bongo, au simplifier au baribou. Non, c'est-à-dire au cas par cas. Les camoutés, mais sur le bigan, moi, pour la news, on est sympathique. Nous, ça dépend, il y en a, voilà Kofi Olomide, donc répondre alors deuxième question on a autour nalanda qui émission moko au Salakina ba Prince Bakali na Mathieu Bonché donc oloba qui problème moko pour na rançon pour na nombre de personnes oyale qui ça qui pour na osenga visa olobi ezara bongote ba gazo ebetamaki na niveau ya ambassade au CP là qui na monté quand même mais le lo Kofi Olomide yo po beti concerté na évité par rapport à bana wengepe ba sepela quitté na makambo lo baki na ranson mais ba kanisa qui peut le lo beta concert mais après on a bakinanga jali kambo na lo baki OK dans lobby mabe na za la tort na lina yoka mutumo ale kana TV na émission loba oui ko ke na sala mo mobulu na ambassade pour na visa eza bien. C'était simple. Il y a un mot à l'accent qui est là, il y a tort. En tant que yaya, en tant que moi expérience, en tant que moi sagesse, il y a que nous avons un visa bon et bien ça nettement mon boulot qui est comme que la primogène est bon non, elle va compter dans son lit les bien été. C'est ce que je veux dire. Alors on a pas de choses qu'on a tort. Mais pour moi, c'est alors la public dit non. C'est tout. C'est tout. Vous les gens qui vous avez un problème là, ok, c'est et puis ils ont fait ce qu'on sait pas le débrouiller. Le gars a la réponse. On a le temps. Oui, madame, je souhaite dire autour de la bango, nani asi habillé ça na mutu. Abeta le solo qui n'est pas auto violé là. Mon côté a yebisa mutu mon côté. Même pas bango 4 bazao va dans la pièce mon bango 4 bazara tout le temps ensemble balamba ensemble. Si vous voulez dans le maramoko, donc bango tout balobi. Kofi a ça la rapide 4 fois, 5 fois par semaine à moko. Mais curieusement, moko te abete la solo pas moninga. La tuni sou ke so bon. Là il y a ça mona que le sou Kofi azo ke na master na ki basali bobani wa ça mona, moko pété mona. Vous comprenez bien, c'est-à-dire ba va faire ensemble. Bazal le collème studio moko boye ba vanda ensemble moko ta betela moninga que talanga ba auto salanga boye ta lobina rien
Merci madame. Yosa Moissy. Juge Amari Moissy. Oui, il y a un lobby. Ça dit que la semaine moko. On a l'amour ou violer bango 4 fois 4 fois, voire 5 fois 4 fois. Ça dit entre 16 et 20 fois la semaine moko. Un homme marié, ils appellent par conseil, là qui ne veut pas dans le studio, hein, bah bon, boyuka na bo les gens on a un moment dans la salle on les trucs na bateau. Mais là j'aurai temps 20 fois par semaine on a ça la makambola. Non la cécité. 20 fois par semaine ngai, hein, na moi. Si quoi madame son a bien calculé bien, ça veut dire que dans mois il y a 4 semaines. La salle d'amour 16 fois 4 64 fois. Là on est juge pena à Ningisi Muto. Là on est le logo pena l'oninga la kameza et loko wana. Ça dit botel la binomo au niveau ya motema mabe niveau ya ça dit batumo baloba na bango so batunyo loba pensant que l'aime so banga batuna bango wana bazate yo loba ba bombi mo ndenge za na ba jemo ya na TV. Or, et puis, comment vous pouvez expliquer que vous là, chaque pièce, moko, vous partagez tout. Mon côté, il y a ça, moninga, kenga, basalinga, boyinga, je viens de connaître ceci. Bakanga, biso, na mboka mo peme na Lyon, pas fabriquer ça, autobeta. Pour la nini, parce que, producteur de Falabet, biso, asoma, il va billet, ya mayuya. Je pense peut-être une fausse carte, un faux chèque. Tout ça, il y a un train, tout ça, il y a un train. Tout le monde a quand il y a un net, il y a un zama, il y a un garde, quand il y a une place où tout le monde a un policier, il y a un bazo, il y a un bagou. Il y a un côté, un train, il y a un wagon, au biso tout ça là. Balamo, bangana, akiti biso, bakraka, na biso, na ba danseuse. On a serré les boubali, chocoro, donc ça dit, des chocolat qui sont je sais plus, bon bref, Bakangi Pena Biso tout, champion du Capella, chanteur tout, Bino Webi, Bakangi Biso, Bakena Biso na Bamba, peu importe qui la poste. Batie Biso na garde à vue, Bana Mbali, Batie le roi Moelo, Mo Bonet, Batie Biso tout au Vani, garçon. Ma fille, bango, la place Moussoussou, peut-être que tu vas fille. Ah, on peut mal le système de cannabis, ma fille, à part, ma garçon, par bref. Si vous avez interrogé Bato, tu n'as pas tu mets au juste au cannabis, non, babi, nabino, ils ont bien mafieux. Au sommet, on a illicite. Oh, mais biso Bato, son ma babi, Bato, son ma vie, ma producteur, ma paix, ça va se potoquer là. Donc on a le biba bien bon le baité kala ponga minanga il y a problème nanga il banalo pour aller pour tonalité producteur numéro 1 ngo benga producteur andima yape asamba ba bimisa biso bazonga siko batuna ba fille wana mutu soit disant ça la bino mabe azana garde à vue na ba policier moyen bouger ezate moi cacho ya munene quoi bino siko boza la police maboka police. Mais le lot est bosso bossa les années. Boutou a kangé la rabisso, a ça la rabisso boy. Ils ont bon côté. Bango baloba rien. Bango baloba rien. Batuna bango ba défendre le gars orchestre non biso ça honnête to betaka to kendaka boy na boy na boy. Donc makambo nous surtout yango yo. Ces gens ni Thierry l'anda lobby. Effectivement makambo na mona vie na éviter na Congo yo. D'abord la bosso bossa j'ai évaluation. Ce artiste moi Congo ça connaît même la moitié makambo na vivre. Nga le seul artiste au bamisi bakima en Afrique. C'est-à-dire orchestre par exemple Bimba, toi en Tanzanie, bakima bafike fondé pour orchestre. Bakima bakima na poto na États-Unis, nga bakima en Afrique. Tu vas la sauver 5 6 7 to lukika na minute to bato bayobeta mbola, to beta pe na stade plein et les capé.
moi Kofi Olomide moi le seul artiste na salima fitiri na nga solo na ninyo tout mon ka bato ba pirate ngo e bimaka bongo expert na internet bango ki le loto ibarate so ina bunga na koko mo ba sila na nini tuna ni o fo wela pirate nzemolanga pour na sila na ken pirate la question no ko kaka ngai na temo arena na ngai tina niveau to mona na bino to bomona pona nikanga na ko chité dossier nini na tuna bino libande d'après bino l'accusatrice nanga bango mo mutu ba bakoma tina Versailles wana bango moko mutu bafuta ba grand avocat ba ina deux avocats minene que on a yebi d'après bino ka bango moko quoi avocat la France au foot 5 000 euros au foot 7 000 euros 15 20 000 euros. Je vous dis pas la facture on a la foutu. Je vous dis pas. Voilà, et le Roland Loba Zaki Angwana ou le bien Moko. En fait, les le foyer bakoza légende. Alors so tali même ba Michael Jackson, ba parcours na bango pour ne pas dire ba cursus na bango, pour être grand, il faut passer dans de telles situations. Kofi Olomide question Souka. Est-ce qu'on reconnaît Kakanza Mbazali? Pardon, s'il vous plaît. Ouais. Ma journaliste. Bonjour, on a dit Marami Azoloba. Pour être grand, il faut passer dans des situations un peu compliquées et difficiles. Mais à la fin, au Zalamolongi. Nalina tout notre question Souka. Oui. Parce que tant que verdict est Kokoya, on a parmi les télévisions qui na réseaux sociaux na monio bandi marinze mbwanzambe. Ça m'avait beaucoup motivé. Na bande makamna diebo bandakala. Diebo mais wana sigoyo au moni mutaye mbango vraiment na l'émotion na sentiment. Et puis et puis na fabriquer qui encore l'air wana. C'est pour dire que au Tchaka Nzambe na vie na yo na niveau nini. Merci. Na Congo le seul petit frère à Jésus. Mutasala nzembo Dieu voit tout ça quand la frère en Christ. Mutasala nzembo apôtre la bolingo. Mutu ba apôtre ba la 12, il a mis sali 13e apôtre. Atayo moko. Bobet. Na mono wa siko Bobet TV. Donc ils sont tout dans la position nzambi nga nyoso nazali, nyoso nazana ngo. Eza ba vuito yo bani c'est nzambe. So nzambe tinga pena moyen. Vous avez beaucoup de gens qui ont été piano. Ils ont besoin de contre eux, mais vous allez là. Bonsoir, M. Kofi Olomide. Bonsoir. Je suis là. Ah, ok. Gloria Kenge, Congo France Télévision. Oh là. M. Kofi Olomide. Oui. Vous pouvez expliquer bolingo oh yo la kisi na bande ko na biso bazana est parce que tous en pasteur. Tous en musiciens chrétiens, à ta mon côté, à ce qu'il faut penser, na bande ko la biso bazana est, kolongwa a ko kende kuna, ko sangana na bango. À ta pasteur mon côté, est-ce qu'il jamais ko ça la campagne no ko longwa ma colonie a wa kitati kuna. Aucun moyen pour expliquer biso bolingo sala ki na idée wana itakio wapi. Bon, on a ça là de l'autre en fonction de la pasteur il y a lelo la Congo. Parce que le problème au Congo c'est l'angle lelo la bande il y a monene yali lokuta oyo ekoti à travers ba faux pasteur ba fausse église oyo comme na Congo na uti na Rwanda bolingo tuna kama Rwanda te et peut-être na ba ne doit nous menacer na Rwanda bazana 27 églises Rwanda mobimba 27 c'est-à-dire pour comme église o nga pasteur ke boy il faut avoir un diplôme en théologie il faut avoir critères mieux surtout au pays za réunis biso awa ya kaka mutala moki nzamba bimela na butu atinge pas Kofi pas bimela Kofi message bango ba lota nzambe biso to lota nzambe donc ba tous les loba ebi que tozana problème pousser bazako endormir population na mama lukuta et puis na konkama ba pasteur ba komi ba chroniqueur ya ma musique ya kasadi l'orchestre on peut tirer la combien il y a peut-être 15 20 et à souper belleté l'orchestre c'est donc l'orchestre représentatif
donc comme de bango batwa kabane et puis on a que pasteur boy azam orchestre boy jamais vu la musique dite chrétienne ça va commentaire mais va commander donc et lingo le bakri so va commenter parce que makambo ba lo bakaiza o ezaka na kati na bango te je pense mais na yebi ke lo nga na komi et créer ma vocation tout le monde va dessus sur là qui n'a rien à moi pembeni ba no bigaka donc na yebi ke ba boule so betama bana ba so étudier ba o les nzani donc nga na ke pour na bolinga bandeko nga bolinga moko sincère je te dis que ba toto ki na bango mingi ba boya ki ko kenda et puis faut mona avion wana il faut au monde avion là tout que nango sali moto gizi ko te ko maka mais kolo akumisa va ça ben non monsieur moi na nga mi pesi ya bondeko ya bandeko na ye ça vaut la peine donc je suis fier de moi et na oyo sa bandeko na Congo suki na Kinshasa te na ba boîte ba chete ma Congo pe beni pe la Congo de tobo sa la bandeko ne pas abomaki Mamadou Ndala. Merci beaucoup. Voilà. Bonsoir Kofolo Mide. Bonsoir. CFTV Congo France, mon l'artiste. Ouais, Kofolo Mide, na nga tuna question moko utaki wo circuler awa na ba réseaux sociaux. Kofolo Mide aza grand na monde. A mispe bana o baza grand na monde ba miso ba yebani Kofolo Mide pe na monde azanga. Mais tout le monde qui Kofolo Mide baloba Kofolo Mide ba message so ba pousser pembeni musu baloba Kofolo Mide benda ba bango gaz asili sara bango. Mais on a une question Kofolo Mide, est-ce que Kofolo Mide a senga featuring na mettre Gims to bozaka na projet be ta featuring na mettre Gims to tout na mona mettre Gims boita yepe na mona ngati pour tout le monde papa bon ta ça émission ba kofi yo tu la question réponse là ngano na mona mettre Gims boita yepe na mona nga boita jour moko bazaki na Samuel Eto'o etinanga quelque part Samuel Eto'o a bengi to baloso non je na passé moi na yo Gims à passer à tout solo directement à partir de là tu changes moi par message na WhatsApp et puis plus rien so il bout tuninga lelo rêve nanga o mutu na ho lingana sani featuring Gims parce que nous avons fier que lelo na France na rang ebinu surtout boyebi et pas yemba formidablement dans un fanatique de Johnny Hallyday na Michael Jackson donc voilà mais là tout coûte la télé et non la mona tinga pe na la mona ibote donc voilà deuxième question voilà pour la lito la monde to moni vidéo ya Bercy Mwana et pas Kofolo Mide à côté pas Kofolo Mide to aye na la belle Kofolo Mide te aye na senga ki pa ko ngam na senga ki pa kota yi pa ye ndimi a sengi car na ndako bazolo ki bozu déjà le senga ma car na manda ko na ye donc mbongo ezali mekar ni zomona na te et tu me vois bien donc la fanatique et tu as l'un des meilleurs chanteurs en Moko bah il y a des notes il y a des penza yimba donc bateau bazouaka y avant bah il y a pourquoi bazou na tout millions de secondes on a vu ça fait 2 ans combien à comment carrière en solo pas de au Kasongo asa benga libondo muta lo bananga te uzimi sa muta bien lena bona na misa mutu te asa va nanga ibanga yo nzomona donc pour une fois on le battait que non hier ça va misa battre mon baya l'analyse en tout cas merci je t'en prie Kofi Olomide déjà na tout dernier bandeli mais et puis il y a une remarque moi na remarque mais le mongo je peux te saper mon remarque non pourquoi pas même analyse tena za solo nga mongo na remarque que journaliste o so tali a solara na batel ba misega tel al bagamba ga orchestre tel mais yo on dirait le bazar orgueuse à l'orchestre ndi na molo ka donc nandeka mabete ngala ngina senga na bino en tant que congolais na longana Kofi Olomide journalisme ya bongo te journalisme la penza ba puizaka ba lukaka ba information na ba nzela nyos na kosi mais biso comment bino sentir peut-être que non oyo ka sali soka bimbi oyo bagai makama bien ya oyo mabe ya oyo nandeka mabete bandeko na ngai mingi boza na aja bana na ngai c'est pas comme ça basala musala wana bolinga pe tozana tokoma na bafi ba kayumbi beya ba lukungu sampa sika ba lukezo lonse sika parce que ndenge bosala wana musique eza na bitumba te musique eza musala nze mona ba sepel to ba sepel te
Mais ne bossana vraiment, je sais pas, quel piano. Peut-être que et puis que on a boy, on a boité. On a été exactement tout ça. On a joué le bloc à base. Il y a une sur bon ici. Sur les continuer à continuer. Il faut journaliste à salon pour na battu news. Aïcha Coco. Bon, il y a la tala, ça la fait moins ming peut-être. Ça va gagner permo le baga. Permo boy. Vous avez perdu la vie. Mana mwasi wana akepa ya pinto si tu na yomo pero atala borolo ba 30 fois comme quand yo ibala na pero wana bref. Après, merci pour la remarque, mais c'est comme si au bout de l'année, il y a Kofi Olomide. Là, qui est tout droit au bi. C'est Valdi Tamboué. On a éloigné la bosse Nikas. C'est quand on dit que tout ça, non aligné, tout ça, ma partie pris, c'était juste ça. Rien. Merci Kofi Olomide. Kofi Olomide. Pour la télévision, qu'on ignorait Maïo et Salamana Est. Tout le monde a émission face à Bandi, on a ce prince Bakali, Nenge Batbakoufara na Est, et Mbogana Bisso. Au moment où les critiques les alliés, Bandi, on a ça, on y va faire bien un rapport mapping. Bakomara Maïno, c'est les cas, on a fausse commune, machin. Ce qu'on fait, on a mis des gens qui ont cultivé, tu es intelligent. Au coup, on a chance, il y a un bois comme on dit sur le rapport, on a tenté Moutamaël. Les années par ignorance. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Par rapport à un pays vous appelle erreur, la vie est en erreur, la vie est occupée vous en avez erreur. Nous avons genre on a valeur comme nous sommes bon non. Ça c'est mon côté néo-lobby intellectuel. Bon, mon côté, un qui a 20 000, il n'a pas si. Si on a compté un qui a 6 000 au côté. La recharge, tout ça. Si on peut compter un qui a 5 millions, même de ce qu'on s'en est. Est-ce que vous avez bien? Très bien. Par contre, on a dit que non, on va non. Mais quand on va faire 8 millions, 10 millions, c'est-à-dire que 9 887 240. Les deux choses qu'on a bien. Très bien. Mais comme par hasard, les gars comme 8 millions, va stopper au Koufa. C'est ça, moi je mets juste ça. Et puis bon, on a Béni. Les vidéos sur Béni. Par exemple, je vais exemple Béni pour Béni Nenga ou on a yebi les lois Béni. La limite sur Badwaza on a 1 million. Pour ce bazaka 1 million, là on va Koufa bateau dans Monaki. Mais quand on comprend Nenga quoi. C'est-à-dire, Néni Moutou, on a le bénéfice qui va Koufi 8 millions. Parce que mon iba, net magam net Koufi, on a quand on a radio sur la mine, les TV mine, les balobela. So remarquez malama Koufi les aramouké. So remarquez bien. Net c'est au moins un titre vraiment Koufi condamné à 2 ans pour séquestration. Babosani avec sursis voilà. Bango baza ba expert, basala on encore, basala on parle parce que problème na bango baza gozi là ba après. Kabano se Kofi incarcéré comme John Wenani, R. Kelly. On est bon, R. Kelly. Et les gens qui ont yango wana balbon c'est au minele wana ngana sabino noir o ya bongaka o aresi saka balinga gena mutia mote. Noté comme on a le bina lelo, moi le ko eli Kofi. Mais la roue tourne. Devant on a facilité on a ngala la roue tourne. Mindele wana na le répéter ça dit ba noir au bazaka tala ba toka ba Tiger Woods de ba sisié oh alcoolique c'est donc makambo négatif et zolo ndana kati les États-Unis kuna makambo ni blaga kati omoni donc makambo na bango ngana zwango na moi keba balingi mingo laksaka au sur internet par radio avec je respecte pourquoi ba RFI basango ebebe e matuka kaka ya mabe so basali nzela sika na bamboka na biso balobaka te so bati ville moko quartier village moko mwinda balobaka te kaka ke non moto wana azalaki opposant bakangi ye mwasi na ye boye kaka bamakambo bongo à partir ya siko bosalaka attention tadi balingaka mona biso net kopesa so image lokola mwa basauvage moko boye bato moko boye donc tobulaka te
on a la contre, on a séparé la moitié. Donc, ce que vous voulez, vous notez les caméras, vous allez vérifier, vous allez remarquer, il y a Net France 24. Na mona artiste belé ba roga aleka kuna ngano na invité nga Kofi Olomide ba invité à la France 24 te na aleka kuna te vous comprendre ngo na sina mona ba mise musu ba yipele musu mise na nga ba ngai nanu bande ezala ti lelo ba bi manager na nga moko l'un de mes managers na Paris à sala ka kuna na France 24 mais nga nanu ba invité nga kuna te mais makamuna ce Kenya coup de pied moko linga que soit dans 16 ils ont quitté mais ils ont quand même au hôtel film on voit que fille on a 50 ans après à quoi était à Simba le tout est rien donc ils ont été mais bango balexango taba na voilà je te remercie Kofi Olomide na Batelo Kasuka Kofi Olomide tozalaka sous face na yo même que quelqu'un a témoin il y a monsieur Chiro aussi témoin le 30 juin au bon sarabso na lupango Kofi Olomide je me souviens maintenant bana gingandi quel mutara na en tout cas Kofi Olomide mukulango betaka lisolo oyo il y a justice musa ezo sala droit de l'homme bima mikolo ma munyo ce que les longo bani lisolo arrestation ya ndeko na yo amina yo Vital Kamerhe mais lelo en tout cas avec jovialité il y a eu qu'on s'est informé que ndeko na yo abimaki bon na prison ya makala na cellule là c'est ngo sakana te là c'est ngo makasi parce que za master là nandi bete to bete lisolo na to bete lisolo didi kempe na tunanga mwana na didi bo tunanga biboli nya wana réponse za kamba didi bana nani ezali kamba didi bana nani na suka réponse za bo mwenye didi za bana nani yo bando les ali au bim so za menteur donc on appelle menteur quoi déjà la bateau ba funda ba na parquet quoi na tulanga ye boyo lingi didi akola bana Kamerhe bon bana ngo yali ko bimsa pour moi au moins ba ko sala kamutu akufi mais wa so fete merci omoni bino bazotia à Boussoto la presse à Congo j'ai dit bien Boussoto la saleté bino to bien on journaliste net ba kibambi chito na yo peso journaliste te rendimité c'est vous avez nani kuna je reporter un journaliste bref omoni babilo ka boyi oso na Kofi Olomide na master na ote on comprend te na papa na ote mais na master na ote ali Kofi Olomide na moko so fouiller pe na bien na vous allez sur institution omoni okolo ba libero bozolo bate to betali solo ya caméra ite to ba ya mwana na ngai didi et tombaki na moi allusion moko moke pointe na tikala ko ba mabe ya Vital Kamerhe ite merci président batunde sikona ki yo peut-être l'esprit mal tourné ndo balola ki on ngo balola ki donc mon est boy donc le roi lobi boy c'est ça la déduction obi Aznavour aloba l'impression que tu as de moi je n'y suis pour rien c'est dire oh yozo kaniselanga exacte ko nga lazal juge wana auto manolo banazo ka wana passer na quand même na mamula mutu alobi pour juge avocat général zalaka contre muto bafundi ye mutazala atengela gaye asengela gaye boloko ça mama yi alobi abi monsieur Kofi Olomide vous êtes un puissant vous êtes un puissant un homme puissant alobi ba fier ba alobi boye que boye abi monsieur Kofi quand je vous regarde vous êtes un homme autoritaire vous êtes un homme puissant. Vous n'avez pas de besoin, vous êtes à l'abri du besoin. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui fait peur. Donc, pour la yango, on a servi de boy. Et à ce moment-là, lobby, Bengi Sikoyo, accusé à Loba. Dans une parole, Nabi, Madame la juge, vous avez écouté comme moi, Madame l'avocate générale. Je suis étonné de l'entendre dire qu'elle va me condamner sévèrement parce que, de son point de vue, je serai une personne qui fait peur. Or, vous qui connaissez le droit mieux que moi, excusez-moi, on a français, tout le monde a bon moi, qu'on a celui l'autolia ou l'autolia moi
Or, que je sache, en droit, il y a un principe qui dit donne-moi les faits, je te donne le droit. Et nous, le droit, il faut la preuve pour ça, rendre justice. Et j'ignorais jusque-là qu'on aurait pu aller en prison pour ce qu'on est. Moi, je pensais qu'on pouvait être incarcéré éventuellement pour ce qu'on a fait et non pour ce qu'on est. C'est-à-dire, et était pour la quartier, les filles ont un doki. Mais Bakango, sur le qui moutou, prévenu. Et était sur la vie, oui, il y a Ibaka. Peut-être que je suis une fois. Je n'ai pas montré ces circonstances. Je suis allé à l'hôpital, à $10, à Memingamo. Tu vas faire la Zalakamoui, Fiona Boy. Bakangamupuna, ce qu'on a prévenu. Donc, en l'occurrence, madame, pour vous, je devrais aller en prison parce que je suis quelqu'un qui fait peur. Mais madame, je me proposerais volontiers de vous poursuivre en diffamation. Et puis dans la vie, il y a des périodes. N'importe quoi qu'à banque. Les gens qui ont moi, j'ai un mot, pas mon nom, pas petit, non, on fait le barreau, ça va vous avoir. Non, on est là, les limites. Faut la peine à mon déguisement. Faut la peine à mon déguisement. Oui, l'habitude il faut ça, il y a bien. On va faire ma bien, on a fait moutou. On comprend. Donc, juge maintenant Ningisa Moutou. Je pense, je ne sais pas, est militant en faveur. Parce que comment il y a un Moutou, où il y a Bingate. Oui, bien tout ça, on a depuis quelques temps que nous jugeons, je suis quelqu'un qui fait peur. On a cigarette, on a ça va blaguer. Et donc, tout le monde le sujet est là, vous avez une question. Vous avez posé une question qui n'a pas. Donc, au monde, ils ont donc il faut pour ça, la mon objectivité. Merci, Président. Voilà, c'est tout. Merci, Nathan, au PCA Bisso. Vraiment, tu as commis la souka. Nassir, Moutabal Saza. Ah, Omba. En tout cas, tu as commis la souka. Merci, Président Nandenge. Oyambi Bisso, vraiment. Dengo PCA Bisso. On a regretté parce que là, il y a un sujet qui préoccupé du Cambodge Rwanda. La compagnie était intéressée dans le non, tout le monde est occupé dans la politique, mais les longtemps pénal et samité. Oui, politique. Tout le monde a représenté parti politique qui m'ont amené. Nous avons représenté parti politique dans l'Est. Mais quel est le conseil? En tout cas. Voilà, merci beaucoup Kofi Olomide. Je pense que nous allons chuter, puisque Nabandaki n'a pas si merci Nayo, Nabandegonion sur Bazaki Nabiso. Mais avant tout, Kofi Olomide, nous allons, je ne pense pas que vous avez la possibilité de résumer. Mais Kofi Olomide Kendaki qui fêté anniversaire à quartier latin, la partie Est de la République. Tout d'un coup, tout le monde a atterri dans Kati à Rwanda, au petit concert dans l'arène à Kigali. Tout à l'heure, le bac n'a vu soit cérémonie à l'arène au Béti. Mais il se murmure. Le journalisme murmure en Zela et comme on rappelle sur ces informations. Kofi Olomide, à Kendaki peut causer un soutien, il y a Rwandais. Kofi Olomide a trahi Mboka. Kofi Olomide a gagné la Rwandais pendant que quand on reproche les artistes musiciens, na Marambouya Congo, Batangaka, Rwandais na Kati. Na suga ya miomi wana poto koyoka wesi matoka boy na biso na yo balobi Kofi Olomide asengaki même audience na président Paul Kagame ozwa kité soko ozwa kango lokwa yo zara moninga ba président Afrique olinga ko senga pe moi lisungi. Est-ce vrai? Est-ce que tu as la possibilité toujours éclaircissement d'une manière générale autour ya ba information anzelo toza koyoka. Merci beaucoup. On appelle la camarade de jouer. Georges, oui, après le président. Malheureusement. La banane. La trahissaki mboka. Avant la bête arena, il y a un baboy qui la bête. Ou bien la terre mboka. Tant que baboy na bête arena, bon la kéron. La trahison na momani. Il faut savoir. C'est-à-dire, ceux qui n'ont la trahissaki. Umbaya to solangana
soki nano la trahisaki mboka te entre guillemets naboyaki nabetare na pwandi bon sikoyo nasi nabeti te nake siko na rwanda nakotareli mboka siko mpo nazwa sikoni lere moko basusu oyo tobenga ya mirimira nzela eza mpenza la clameur de la foule eza mpenza source te mpona dignité ya mosala bino nde nakobeta na arena nakobatama na kuzu moyen te bibisaki nango ebele te nayima moke mpo ngai na besoin ya mboka afrique nabeta procès soki bakombe de ti mwana nabona kaka mona ndenge elaki nango normal avec la restriction ya makambo ya covid motu tuso oke kuna mele restaurant bus partout omona ndenge ezalaka en fait sujet nango eza bopoi ndenge tosola likambo lobaki likambo na kati ya concert mpe soki otalaka mpe baimage yango otala kaka voilà nalobaki monsieur Bandego nayaki awa la dernière fois ça fait 7 ans je sais pas comment wana namona Kagame na tombolaki loboko boye na stade baimage eleka bato batalango balinganza na soki na kotindelo nasepeli mpe na kamwe niveau nakuti Rwanda lelo par rapport nde na tika c'est-à-dire soko omoni ndenge mboka ndenge ezali soko félicité te eza mote ya mabe même si eza lupango ya baennemi na biso entre guillemets pe c'est comme ça que j'ai demandé la public ezali wana qui est censé être un public rwandais peut-être la président Paul Kagame maboko mpona mosala asali na mboka na ye il faut suivre mon regard biso tolaka président basali ba 18 ans ba 17 ans awa nga so nazoleka na yolo olaki lelo basala baruta yolo oleki yolo mikolo eza je sengo so nazoleka na bakati ya mboka na biso na goma wana na wuti na babukavu wana nayoka mawa nayoka pasi mais na temps moke 5-6 ans onga laki dernier fois na Rwanda na moni changement wana c'est pour ça j'ai dit bobetela bango bon mais faut dans la sous-entendu ensuite na baxelo moko bolobaka bino ba leader d'opinion faut pas ka bosalaka ma musique faut boloba pe makambo pa nini na lobelo mo na za content wana bina ba caméra bozonga bien boserenga bozonga bien pour la ligne penda makambo nanga na assumer yango soki ba ya roboma ngai mutakufaka une fois ngai Kofi Olomide pour ngai c'est pas intelligent kozala ennemi na voisin na yo pour nanga biso ne toi Congo boy toi pas sur la gare surtout tout aux alaka na ennemi moi je ne encourage même pas tous dans ennemi mais ceux il faut tous dans ennemi et ça va Australie et ça ba Honolulu et ça ba Alaska mais ba voisin na biso te pour ngai naza prêt nazala si un jour na mboka na biso bamoni que problème ezanga solution ezalaka te et que moyen d'arranger ce problème ezali nga na poser déjà candidature nga batianga na groupe ya bato yo ba okenda po ba to banda koluka des voies moyen poto yoka na poto za la bien et puis so bozana voisin moko aza na prospérité aza ko prospérer et ça bien bozane bien parce que eko contaminer pe bino dans le but que poto prospérer il faut bango non j'ai pas dit ça mais pour la main ils ont bien que tous à la ennemi moi j'en appelle à la concorde entre nos deux pays maintenant les problèmes politiques ils allient et je pense pouvoir dire qu'il n'y a pas de problème sans solution pour l'anga ça n'existe pas et je pense que il y a peut-être des gens aussi qui pensent comme moi il y a eu que là au moment où on a na Rwanda non non, oui, na Rwanda, dans la côté Rwanda. Bah, ça la frontière, moi qui toko long beach, quoi. En fait, on a habitué ma frontière terrestre. Hein? C'est-à-dire, luxe, mon incroyable. Un restaurant à côté rwandais. Bah, il que
biso to baso lo balanga kofi biso to za fanatique na yo to lingaka musique na miso yo surtout yo ba Rwanda to lingaka yo mingi okoya kuvanda na yo awa mais pour la nini pas na biso baloba bino bo marabiso bo na bo na makambo to yo kaka wana abina ngai non la preuve en est tant au volcan Niragongo Saki éruption volcanique tant où ça nini bato Congo babanda ko kima vers Rwanda Kagame a ordonné parce que pour nos côtes qu'on a contrôle la frontière nous fait là Kagame a fungola ba frontière nous surtout ba congolais ba kota atinda ba autobus ba autocar minene so bango basala ba tente na ba stade ba nini bazo nourrir bateau au quotidien. Sincèrement, je ne sais pas tout. J'étais touché à la limite d'être gêné en tant que Congolais. Je me dis alors, bateau balinga bisoté pour la ni barosa la bongo. Na évité sur biso na Congo to so sele la banana ni bongo. Na Brazza, il y a quelques années, babengana ba Congolais. Vous avez dit, Atabo bana mikiango bébé kamango. Babengana ba Congolais comme des voleurs, bobima bokenda. Et comme il y a Ima, des bateaux bengana biso on dirait toujours forcer to tingama na mboka batunga na lega na TV na loba mais so bat balingi na mboka na bango te to fandi. Moi je l'ai dit. Bazana ba raison na bango oyo ba obi ba boya biso même si tout ça va irrégulier, même tout se comporter bien parce que tout ça quand même parfait. Moi je l'ai dit, j'étais mal vu aussi. C'est-à-dire il y a des gens pour la bango Congo il est tout. Cause la Congolais il est tout, non? Tous les qui tout est zambo na biso que moi j'aime. Moi j'aime mon pays surtout dans la société. Dans la state, dans la Paris, dans donc na kogi na pe ko longwa pe na kei na vendre ailleurs na sala musique ya Congo mais na vendre ailleurs quoi. J'aime mon pays on a yaka na mulunge na beta la scrabble na baninga na dans sala mais na sala kawana. Mais il faut pas tout cancer que bon mais souvent déjà bande musunde ba ya ko zigele ngai kozala congolais ça te bénédiction l'équipe à bénédiction toi mon qui non. Tout ça bien, tout ça bien. Tout il va se comporter bien, tout ça digne d'être congolais, tout ça la dignité de l'eau et l'eau que vous avez besoin de voir là. Maman Kamounette est un musicien, Bokena Fabregas, 6e jour bino nyo so bokimi na poto. Parce que poto c'est quoi? Là, c'est un voyage à Drumer, il y a musicien au Sénégal, l'avion mobile à la petite drum, il y a petit, grand pas tout ça. Mais non, dans la tête, les bannières à Kendaki, et on a zone au Sénégal. Pardon, il y a mon donc à pressé à zone à Sénégal, à passer à la tête sur pour la ligne. Mais Drumer ni na Congo, à cause de la tête avec mon zone dans groupe là-bas. Voilà où nous en sommes les lots. Donc, ça sens honneur parce que les autres les problèmes économiques sociaux, les problèmes sociaux et belé, une mentalité na biso, ils ont la moins retard. Ils ont la moins retard. Sauf comme na aéroport au Kiti, ou n'importe quel mot pour monter le lieu à lire au côté d'un avion sans test Covid. Mais biso to kina l'hôpital so 5 tests Covid déjà. Mboka moko to ko l'avion et pas une sans test Covid. Et test Covid on y a toujours payant autour de 50-60 $. La Nigeria déjà 105 $, le plus cher que là. Mais ce qu'on commis l'aéroport il y a qui ça parce que moi couloir moko boyer faut pas bloquer il faut foutre sous 45 $ pour passer la test Covid. Là ce qu'on a tout na banque chaque fois mais sauf si vous bazunga ina corona. Na zonge pas na outi be na caméra dans mo wana. Et puis, au monde où il y a mobimba toke ba Éthiopie partout tokenda. D'ailleurs la corona ya Congo so l'accès en leki. Mais il y a so outil et pas partout ailleurs so awa il faut ça la deuxième. C'est-à-dire loi wa les ya ndenge ndini. Ngana ibite so par exemple konza boka bango baza pe corona parce que chaque fois et bimisa mobulu ezaka mobulu.
voilà makambo mboka na biso et puis comme sikoyo so na immigration nani ya voyageur trop batunaka bato ovanda wapi hôtel adresse nini mais awa comment il faut pesa numéro na yo ya téléphone privé nde toso bozala nanga c'est-à-dire eza lokola ndeti sindi le cœur bo apesa bango numéro na ye apesa bango numéro na ye merci lokola yo lobi na loi nini wana c'est-à-dire koloba te kozala na téléphone te donc il faut kaka ozala na téléphone bobeki mboka na biso natambola na mokili banda age soki ya nini na mema bato ya baétats-unis nafuta bato ya ndenge na ndenge nano nakende pa moko te batuna motu musicien nanga numero na ya telefone oseka nini nini badanseuse wana bopesa numero na bino epuis bainsista mingi nayo bana basi kwa sikoyo na bino bango bopesa bango numero na nga te quadra yo mais yo voyage mikolo te batuni yo te mais sikoyo bato totilimaka mna yo te botaka kaka nalobi boye babiloko na oloba to oseka me nga na osote mpena autorité ya mboka atala na nango deuxième fois mpo nango eza normal te numéro privé ya motu il faut apesa yango mpo nani batunaka nde adresse mpo okomela merci na bino namoni bolembi mpe bosalinga mpenza plaisir nde boye merci beaucoup na bo batitre extraordinaire o kofi alobi makambo nga na boyi motu te nabeleka motu te yo na mwa 2 3 4 yuma no na presse prêtre obiki na ndenge moke tozoremplace bolowa na ndenge mabe te minderie mwana oyo azokenda mpenza mpe donc akosambaka mosusu akari mpe asalaki mwana na yebisi yo me nga nde longolanga na banino tani na gentil